Merci d'une image encore une fois. Na ndenge au mesana ko assister à biso na makambo nyonso. Donc ezalaki dernière réunion tout ça qui pour na makambo ya frère na biso, ya papa na biso, ya grand frère ya Leki, ya noko ya bana tout ça ya ba vie na biso net nga minute vie na nga Ibi Kambala. Tapis rouge, tout ce qui tombe na business en Ligue des Champions. Le nouveau-né, Papa Bio. Ah. Nourrisson. Donc, nourrisson. Donc, ma composé belé, ma souvenir, faisait belé. Nous avons rien sur tout ça qui par rapport à la perturbation, il y a un programme où ils sont au départ dans mon côté, dans les poteaux. Ils sont avant tout ça, la maman, tout la rabata qui me fait basali. Ils se peut tout caler photo, mais tellement les allées qui prévu les 21 comme les 28, les 2 comme les 27. Tellement les malobi na kin. Donc vous avez obligé à couper dans l'élo, que ça la dernière réunion pour nous voir moi la stratégie ndeni tout ça la candidat tout ça là ce qui nous a mappé si bisotan tout ces réunions donc tout calé boyer programme ezaki lobby jeudi tout ça la veillé tout là na 28-30 Raymond Brosse na Viltanaise. Donc 28-30 Raymond Brosse na Viltanaise. Donc eza place où tokolela matanga ya ndeko na biso Dadi di Kambala tapis rouge tout ce qui tomina. Donc ba oyo nyonso ba moni ki bazana besoin ya ko assister biso kolela na biso elongo. Adresse yango wana bo hésiter te. Numéro eza 07 58 03 10 38. Ouais, numéro c'est Bobeng Bogozonga, on a expliqué bino par rapport à Ndengeni Toko Koko Melakuna. Donc, réunion où est Salamina compte il y a Icebell Bomoko, première association Oyo et Sangisi ba comédien tout Oyo Bazarali Banda ya Congo. Donc, bah, comédien non soit la diaspora. Donc, association Oyo Salami, ça fait 13 ans. Hein? Donc, ouais, ça vraiment association Oyo Salama et Liboso. Donc, après, moi, Racine Bimi, mais. Il y a les bossons de Yango. Les prévenus que ceux qui Kamboza et logo ça déjà nous sommes dirigé par grand frère Nabiso Jean Molaï. Ah tous arabaté belé, tous on a ba ya failli, tous on a ba donc tout le monde va présent des boss, donc tous a belé, biso ba non va te belé tous ça. Donc moi écoute autant belé ça parce que Kuba rappeler bango trop faux. Il y a bien ceux qui l'arabe donc vraiment tout programme yango wana bandeko toza na mawa toza vraiment na mawa bino mo boyebi donc toza toujours ensemble toko makatanga ma jeudi biso tola la jeudi vendredi toza la wana na adresse na pesi jusqu'à ce que moto oyo amoni ka ozala fatigué azongi na ye. Merci beaucoup déjà d'avance na ndenge ba oyo bokoya to lela na bino longo. Donc, merci. Prince Bazawana. Merci de l'image Nabiso. Toujours ça programme par rapport à Dingue enterrement, Dingue pour les Biso Yaya, papa, Ndeko, famille. Au nos Tebake, Kambala, donc tout bengi vino nos Tuboya. Adresse ka o Igor Topesa boya bino surtout to le longo eza na mi balemi sa to ya ba conseil o biso no stozwaki et longo même biso pe ba comédien total na tozona ba conseil à partir ba film tozona ba conseil nga vana kena betaka mwelo mwa mukie kaka ngala za osa makambo ya poto pona ya poto na osa makambo vraiment pona ya poto na osa bo na onyo kwa eza osa bloqué. Boyebi que tout ça la pièce moko boye Dadi di Kambala zaki tout ça la prière wana zaki Jean-Paul a ça la prière wana yebi ate ki yango dimanche passé na église ayebi maman na loba le jour a sali prière et si li bagina mon cœur la bisio na santa c'est comme si na joué mais na kata cinéma tout ça mais na senti nga moko kata nga qu'il y a quelque chose moko peut bouger. Et c'est par là que tu as mis ça, tout ça, la prière, tu as tout ça, tu peux tout ça théâtre. Non, ça va théâtre. Tu bénéficies d'ango. Et les cas lobby, on a l'ambassade de Bengaï, il y a un visa et bimi. Tu as voyager journée.
Au voyage jour même quand c'est comme ça au pays na kei na zuamba la moko na bima na ngo na otala ngo na ondi matin. Dans la ondi matin le passeport za na benga Jean-Paul na bité prière ou bita qui on a bina yeba kiango. Quand à l'époque otala rap c'est bien la poto kufa tonini. À l'époque wana siko wana igo 2 minutes siko ayenzele ya mai. Chance kaka bon. Ah makasi na koluka nde igo na linga kai mwana mbalele ngi avion moi muke mais ça va na ba poto ba. Bah bon, tous les gars, hein, bon, ça dit que nous avons les gars pour comprendre qu'on a idée, si nous voici comprendre un mois de trajet, mais c'est la maille, il y a un Brian Deco. Bon, tout se comprend les gars. Bon, il y a on a expliqué l'histoire on a mon pour comprendre que la kataba histoire on a et belé tout est à maka. Nazolo banaba oyo baté mapé na oyo dadi asala. Na bi que dadi expliquer ba mabote belé. A jouer presque ba rôle ba histoire et ba kambo belé à lobby. Yaya ndeko o nyonso za na ndako soki okuya olela na biso elongwe ozala bien adresse botala ka ebandeli ya oyo Igor abandaki bapesa bino adresse botala adresse wana e osala bien tomoni bino toleli ensemble congolais te azako ngai nazaka koto ya mutu boye ngai nalingaka intel te tanga matanga ezalaka teke ngai nazaka moto intel lela na baoyo bazolela ebele toza na bato ozwi baproblème ya misusu baya kosunga biso toyeba bango te ozwi visa na oyeba te moto akotilelaka mbongo mpona zwa biye na mata ebimanga mbala moko tout ça ozala bien na bato comprendre donc na osenga boya oyo nzambe asalaka ye moko moto ayebi ye moko aza oloba dadi eloba Igor ke ekoyela olobi donc on est ensemble toza biso no surtout Patricia Bazalia ou Paka Kapaka toza biso tout. Donc on est vraiment ensemble bande de biso pe moni bauti musika Belgique ba mususu bazoya pe bazaza mususu bana ba hôtel. Donc déjà lobby pour la wana na 20h toza wana biso no surtout et après vendredi surtout kutana na 20h toujours dans même salle wana titongo pour to kabola mawa. En tout cas to bengi bino boyeyi malamu. Merci. Biso yeyo na ba maola biso. Toza toujours. Na numéro 1. Loko les ba programme matanga ya ngona tozo lemba te na opesa bino ba programme nyonso les ali. Ndenge kato yokana ki bafani nyonso tu ya dadi di kambala oyebi ke dadi akotaka na ndako nano donc bible eyebisi biso tolela na baoyo bazolela topartage mawa na bino eza malamu boya tolela ya dadi rien qu'au revoir eza malamu toyeba ke oui toza mpe na pays donc toza mpe aimé na peuple na biso 28, 30, Raymond Bros. Raymond Bros. Épinay Vitanès, donc tram à partir à Saint-Denis, on a tram 8. Et tika biso na Pablo Neoda. Yango wana Pablo Neoda. Yango wana arrêt à tram. Si vous à partir à Saint-Denis bata makolo. Donc bata GPS. Donc c'est un département ni ya. Eza 93. Bata mituka département yango wana à Bourazinini. Raymond Bros. Raymond Bros. Ouais. Bon. 28 30 Raymond Bros. Vitanès. Yango wana 93. Donc ezamala moto kutana to monana to lela ensemble. Donc il y a au Kaboul les alliés au Kaboul les jours. Vraiment nzambe ya pambola bino du tout puissant. Alors bobo ça n'a été kotika biso na mabonde de façon que to batamani lilingi na email. Donc so to bon même na sine lilingi na ye po muto azwa biso il faut longola na ye. Alors le quoi ba longola kete aozaka nzambe. Yango na bosenga pa na biso po na nzambe wana po na biso pe eza malamu leke bosikaka kaka ba kupeli lisusu bango pe eza nini yango donc eza malamu bobondela po na artiste na bino pe parce que ekomi anormal s'il vous plaît donc liwe ezali nango mais bible ebisi biso boyete o tozo mona eza isu malamu te voilà nzambe aza na bino na kombo na Yesu à suivre. Kapaka, Lobet.
Merci beaucoup. Et dis donc image. Abi rendez-vous à Moko. 28 30 rue Raymond Bros. Cette année, c'est chance tout au coup de la tout la vie n'a biso mona maternelle. Nga bien ela mona maternelle. Ya le roi bebo abota misika, ba norme la libele, maman policier, première classe na maternelle. Le roi tiki biso mona maternelle tout ebele. Na beti c'était na ba comédien tout boa partout boya tout lela na kata bomoko. Surtout bana ya KV. Vient na bino mona maternelle. Nga esuka rawana. Tokos, merci. Merci. Ndeko tu bazwanda biso coup. Ndeka tolobaka artiste ne meurt pas. Donc tozoloba makamba vient na biso oya kufina kombo ya Papa Bio. Phénomène à loi biso toyeba ngoto kolo emo mteba rejijon. Donc du coup nakoloba boye programme eza moko bato tu bobengaki de gauche à droite ke matange ozala biso ba comédien na bana to akasavubu to sangana place mo nazo ba attaquer comédien nazo ba attaquer moi na kasavubu. Donc du coup Dadi azaki vient na biso akasavubu. Pourquoi? Parce que bozo benga partout de gauche à droite. Bana kasavubu na ba comédien biso nous so to ozala place moko nazo loba po ebele bobengi na so ba bana kasavubu ebele bobengi boyebi numéro te bo se déranger biso ba comédien biso ba comédien bana kasavubu to la vie na biso Dadi Dikambala place moko ndeka balobaka kaka nde JB pe na obaka donc vite rolela ye mais Èvre l'équipe trop ngana benga acteur professionnel pour vieux so azara mona ina na ebité mais ya leka la inate via sala ki a no pousa via za taximen na ki jouer ngana zo ba rapport na za mona kasawu via kota mamba théâtre ezate ke o ba former via ça tout la bengi ga via kota via koti mbala mo donc du coup donc ndeka balobaka qui se ne meurt pas. Donc, mes sincères connaissent à toute la famille biologique. Il y a Vinapsi Dadi Kambala. En trois balles, Kassaouna Sepeli partout. Bana Koweït, Bana Gambela, Bana Kiponza, Banderole partout, na Babar. Ndebo Sali, na mona botie ba image toi Dadi Kambala, en tout cas Kassaou, en tout cas. La bosse intervient Vinapsi Patrick Go, nous sommes Sali pour na matanga Dadi Kambala, en tout cas. Coup de chapeau vraiment. Les programmes, les amoureux, bateau bazara partout. On a mandé bazara souci, bobengaki de gauche à droite. Programme les amoureux batiwana au Hollanda adresse ezana tokuta na lobby jeudi et puis enterrement ça vendredi on a le bango ya ngwana donc c'est un peu ça. Alors oui bana RDC merci tolingi quand même tous les ensemble Dadi Dikambala tapis rouge Monsieur Bio tout ce qui domine, toza lobby jeudi, corps et robima, toza l'ensemble, et puis Bakunda vendredi, toza ensemble. 28-30, salle Perle Divine, avenue Raymond Bros, ville Taneuse, ok? Merci Boya, tous les ensemble Dadi Dikambala, Monsieur Bio, merci. Bandeko. Bonsoir tout le monde. Bandeko basi ba lobby moyoki donc programme ya moko donc lobby jeudi corps ya ndeko na biso Dadi Dikambala les obima donc biso awa na France to sangana na 28-30 Raymond Bros na Vitaneuse pour na bato ya transport en commun de lobby à partir à gare à Saint-Denis bozui tram T8 oizo que Vitaneuse bokiti na Pablo Neruda donc et aux ala bien vraiment en tout cas ba fan na biso bolinga biso so boye ko le na biso elongo vraiment et ça la biso bien donc tozawana lobby jeudi et vendredi après enterrement voilà merci Nabino d'avance. C'était au Betarara to kangami lobby na 20h jusqu'à 5h. Après 10 sonios, surtout au Ozon, on a partir à 20h. On a sous 10 lobby sous la tombe. On a un cadeau au salle d'Abatunio, surtout au salle à salle à raté week-end. On a vendredi. Enterrement, on est à 14h au Kundae. Bisous au Kabouada, 5h à vendredi. Mais au Ozon, on a 20h pour aider Batunio, surtout à salle à Misala. Baya ba participer na biso na neto panza matanga eve na biso Suzuki Tomina Monsieur Bio nouveau né mon maternelle
Bonsoir. Je Papa Dadi Kitumina, Ngai Naza Mama Véro, la présidente de l'association des femmes congolaises. Mais nous avons toujours nos comédiens. Natika Bonti, on peut bâtir Rangate, donc tous à la toujours, dans ma caméra, on va à la donner un routier, on va dans mon moyo. Dans ma caméra, Dadi, ça va tout ça, va avec qui tu es, poto. Dans ma voix, on a été au message, on a donc tous à qui n'a mawa. Sur le chat d'adieu, mais quand on boit, alors on va ça bien bien. Le souci de possible, nous avons toujours ensemble. Botika na boyo qui baloba qui va tourner non. Nous ça ça ndeko na biso botika na ndeko na biso. Donc le souci na ngai bana surtout bana nde batikali tous ala bon moi ata soudé ata to bi que trop on ça pour ça té mais ya ndambu to qui peut bana wana. Le souci na tous ensemble to kabolate biso na poto na ba comédie tous tout le temps ensemble. L'événement na salaka de tous na bango batika ngata de ngape sina kota na komolanda ba de souci na nga ba membre nyonso ba ya gouvernement na biso congolais wa bonita eza ba pesi ba dasi bozui boya to la ya dadi pour ici tout le monde est sauté donc na momo yo toza samela mama na biso ezaka makasa nzambe abomba biso le reste to éviter amen. Oui, et dit notre Baxara que tout sepele mingi na soutien à retrouvailles Kasavubu bana Kasavubu merci na geste bo sali pour na bosonga ba comédien balelande na bango Dadi di Kambala geste bosali et marqué sur ba comédien ceux qui bando la cabo et en tout cas tu dis que tu regretter au moins ba vraiment association mais penser na biso neti association mama ka par cas et puis bino vraiment bolaxi que boza bana Kasavu ba kolo Dadi di Kambala président Franck na ba oyo Beros na ba o boza iska bozali nous sommes ensemble pour les Anabino Lobby j'ai dit déjà peut-être aux Anabino vendredi. Merci de son geste bosali pour matangue les kamalamu zamba baxe la bino belé belé to lo bango na télé témoin geste amno bosali ata Kinshasa basala ba geste pour na bango mais auto to beke bino ko remplacer netka ba présidence de la République za munene makambo sali biso bo marqué biso et dit non au moins geste lobi na salle. Est-ce que geste on zaka pour na Dadi to va continuer pour na bande konyos? Non bon geste ça pour na batunios donc to le la Dadi bien na poto vraiment to za ko s'inquiéter to le la Dadi trop bien minga boloba yango wana donc to le la Dadi bien association mego appuyer biso bana Kasavu donc to le la Dadi bien to za so le kamba lo baté président Mimi na bi que Yom Daza, président de l'organisation à Matanga Oyo. Donc, Tole la Dadi bien. Merci, Bana Kasavu, pour retrouvailles Kasavu, pour rater bisoté, bisoté au raté binoté. Dadi a reçu la geste, c'est beau ça. Merci beaucoup. Je viens d'avoir Jenny Faye. On a déjà en direct dans la surtout c'est là peut faire c'est là où parce que là il est au 40 mètres c'est là à tout à l'heure mon gars Faye Franco il y a biso beaucoup na biso. Merci c'était Mopanzi Sango Mboka le king de la presse et dit nos images Mopanzi Sango tout on a Rodrigue image ya Gilles Vamantseka image yango toyaki kaka lelo mpona kopanza sango ya matanga ya Sukitomina omoni nyonso bacomédien na bamembre oyo bayaki lelo mpona kosangana na bango président Jani Faye na mosika bambote paso ali mais ezanga peut-être kaka yo fo ozala na biso awa omoni omona nde makambo yango yali président to kangaka makambo ndeni tosala stratégie pona lobby et puis pona vendredi yango vraiment minga olobeza te poni so bolingaka edi no image de king de la presse vraiment boya to lelongo papa Ikadelis pa tozana matanga ya bana Kasavu baliawa na ba comédien pona kolela ndeko Dadi di Kambala on a kanisa la muna kaniti Jani Faye mais eza yote Faye eza yote eza ndi mukolo ya matanga ya Dadi yango ba ndeko nyonso bavandi awa omona bango ti chapeau na association Bomoko na président Moulayi en tout cas coup de chapeau association Bomoko des associations oyo vraiment les autres ça ba comédien nyonso baza à niveau à diaspora en tout cas
donc naza na yoko koloba te vraiment donc association bomoko vraiment coup de chapeau vraiment na organisation en tout cas c'est super meilleur donc c'est fait ça et puis bana Kasavu vraiment nazo bandela en tout cas vraiment na geste tout bosali ya ba banderole ya fierté artiste na mino ya Kasavu vraiment bonne de Didi Kambala ou partout ba banderole matina bana gambela mobimba vraiment coup de chapeau donc papa bio mutabisengo to lele pe na bisengo et bisengo est-ce que moi témoignage moko ya li par rapport ya président Dadi oui bon président Dadi azali vie oyo to na nana ba fini ya zaki na farage ngazaki na banalia oui donc vie Dadi azali na biso tant ndo kola vie avec joueur ando betama bale makasi komba tapis rouge uta kuna na bale na démarche bo mona na tambla d'habitude to bi ke soko kema mbale sauf à côté d'un terrain Fachabi. Donc et après vient on ça là qui vient à Koli bana babotami vient comme taximan. Nazo ma solo kaso yebi. Na ndenge ka koluka vika. Na ndenge koluka vient comme taximan. Et ça li que vient ça tout là foot là na Sandoa. Na Sandoa ba venir la nana Faraji na Sandoa. Ba venir ebi ke ba venir na Kasavu be kenda Sandoa. Et nazo solo li solo. Et ça li siko que vient pour venir da botama bogar. Donc nazo banayo via botama boga balela ya vakoya pour na monde TV vient na kata za na ba sixé na ye et ça là que vient ça tout la monde Dadi na boto na oyo na image yo so yo jouer na dans ba patron et ça lo bien vient ba benda épée a joué première fois vient ça lo ga négliger na ngo vient lo da ça taxi mais pas les ça va petit n'a pas les éviter que yango éviter yango ne makamu ndoni wala kaka donc c'est le destin du coup donc oza destin ata ba pasteur ba sangani mille na stade mobimba oza destin etika destin vie za TV et ça là qui na nzela TV ça là que déjà donc vie elle est na inati na éviter na bien acteur professionnel vie rôle tout ba PCR atarate vie kufi na kombo ya papa bio nouveau né donc bisengo ti azo kufa na bisengo azaki fio na rabato na bien que l'homme social idéal donc personnel vraiment donc on a beta c'était bato boy darape ba comédien ka te soki ba kufi boy on laksa ba mbongo bo bimisaka boy la ka te ba comédien ton akufi bo bimisa ba mbongo bo bimisa après créer ba désordre dans ba famille c'est important mbongo ba pesi wala ba ndeko bazolanda biso wala na so partout za mbongo ya bana ya Dadi Kambala atiki bana na ye en tout cas boy de bana wana pour na mbongo ba pesi wana s'il vous plaît odozo beta bana Kasavu tu ba telemini makambo nazo ba take comédie take mwana Kasavu mbongo wana za mbongo ya bana ya Dadi Kambala donc c'est un peu ça merci merveille babi soki bato bazolia bien organisation to simba yango likanisi wana pene zwaki yo ndenge ni pokoma organisateur ya ba matanga kaka asaka na matanga te ba feti ba makamio tout eza likaboa o papouche yo mo yebi to kutano da 7 fois na ba organisation belé et puis bato bakendaka bazonga bien bato bazonga bien parce que ngamona za tara benga papouche papati na vie Dadi na biso bana Kasavu ba beta témoignage le roi ya wenye ya solo wana ba beti témoignage wana président asolo wa soli sola wenye ko apesa mena vie banda ma solo ti ba récupérer na théâtre si ya dia histoire mo ya bien biso beto captain ko tangi ba toto yeba yité captain ngo merci na bato surtout pour soutenir biso tous les la vie na biso si tout là organisation déjà eza c'est côté voilà quel on vient le bagi biso ba jeune tu apporter le remoko biso ba jeune tu apporter le remoko so OK toilette qu'on aura papier té au pangusi mbala moko faut doubler ngo comme 2 ou 3 parce que pangusi mbala moko aussi mamaka fait à moi on a tindi qui fait comprends merci merveille bon dans la présence à beauté image et puis na Rita Kimanga Rita moi message ali Rita moi message merci Rita Kimanga Kimangologie
Christopher. On est là, tout est là. Désolé là. Mingi on a en réunion par rapport à l'organisation et accord et Malobi. Biso toyeki babote image tous les langues d'artistes comédien batika biso te bazala na biso mpe elongo donc condoléance na famille et famille artistique mpe donc tozalaka ensemble. Merci. Bote oza na message? makambo na ngai te mais ezaka keno wana vi nanga mabele vi nanga kave ngai namona kave oyo eza ya biso babikaka toyelaka kaka vie na ndenge ya bien Merci. Roda, image. Merci, merci en tout cas. Kader, Ayepe, Aochokoma. Kader, Kader, moi témoignage, moi message, on a tourné les 3 films aussi, j'ai vu. On a tourné ceux dans la photo, titre et à pied, ça m'a dit ils n'avaient pas 25. Ils n'avaient pas 25. Donc, si on a papa, je vois un film, on a. Tout ça, bon. Après, bon, merci, vraiment. Bon, tout ça est beau. En tout cas, comme la souka, lourd Chiba, merci. Fifi Mavidi là, merci. Awa toaki na organisation pour na matanga ya Dadidi Kambala. Kore Bimalobi na Kinshasa, ba okunda yango vendredi. Yango tokute na ba comédien yo sawa, pona ko sala moi réunion. Ndenge nini matanga ko lekala mboka ya Paris. Vraiment ba féliciter aussi bana Kasavu pour basali penda iloko moka munene pona matanga oyo. Là nazana Rodrigue Image Pro. Nazana Jiva Manteka TV. Nazana Bandekunion Soko Bomoni. Bazana Bichelomba. Merci 5 étoiles de love. Merci les véritables diamants noirs. Merci Nabaino Soko Bolingaka. Une image. En tout cas, on est ensemble. Vraiment, minga